Toujours invité, hein? Toujours invité, mes amis, nous avons invité mes amis, mes lousses, mes chéris, salut maman Cathy, salut. Salut maman Cathy, que le Seigneur vous bénisse. Salut ma sœur Lisa. Yemoko Mayaya Bibiche. Salut, que le Seigneur vous bénisse. Lelo, Tokotina. Salut ma poupée, Kaeline, Jocelyne, Lekayanaye. Salut ma fille Noëlla. Salut maman Cathy, encore de plus la servante de l'Éternel, la servante puissante. Que le Seigneur vous bénisse maman. Merci d'être là, soutenez votre fille. Nous allons apprendre toujours de la part du Seigneur. Merci pour notre courage Nabino. Salut ma sœur Blandine. Salut ma sœur Sandy depuis en Afrique du Sud. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Salut ma sœur Nouchka, Manouche de moi-même. Salut Deta. Yemoko maman sociale. Salut. Maman Yabani Belé, maman Dette, Manouchka, Motema ya papa Galvin, salut. Les autres continuent à rumba, donc maman est ma belle loi. Si mate collé, maramoyo, yeso akoti yango suka. Tobandela pour nzemboyo tozoma te ya lelo awa de la part du Seigneur. Tobaki banzembo nyonso tobana oyoke bana ko apporter biso en plus et ko bana ko pesa biso introduction na biso ya partage na biso de la part du Seigneur. Partagez, banda déjà pour inviter les amis. Partagez, maman d'être partagez, hein. Yo na ebi côté pour nous aramakras. Jocelyne partagez, Manouche partagez, maman Cathy, la servante de l'Éternel. Partagez, invitez ma jeune fille surtout. Oh yote ya bango parole de Dieu. Lo bana bango maman na belle azawana toujours pour na makambo etali ba couple. Que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Sandy, toi aussi partagez. Noëlla, toi aussi partagez. Hein? Il y a Bibichi, partagez. Lisa, partagez. Vous partagez massivement de la part du Seigneur. Vous partagez. Vraiment, je m'excuse. Ma sœur Blandine, partagez. Zamaro Pambola, yo bénédiction, yo lingo zona poko analelo. Sala peke po mananda ku ya mutu mo na mato ya ndeko moko poto meka ko partager surtout
Papa, surtout partager, vraiment c'est très important. Nakacha partage na biso lelo tous à la biso surtout ensemble, ça va nous faire du bien. Salut ma grande sœur maman Rachel depuis Kin. Que le Seigneur vous bénisse. Vous partagez vidéo. Papa Lido, bonsoir, salut. Nzamba pambola yo, restez connectés papa, okozwa vraiment lelo ya motuya de la part du Seigneur. Nyoso tozo sala eza na makasi na ngate. Eza vraiment na makasi na ngate, eza soki eza makambo eza na mutu na nga, fallait na komala ngata kokoma. Mais lokwa toza toujours na mutu moko asungaka biso, ye oyo babengi le Saint-Esprit. Ye oyo azalaka na biso tango nyonso to yenda zokamba biso. Marlène, salut Marlène, que le Seigneur te bénisse. Restez en ligne, restez connectés. Notre thème, il y a lelo toujours partagé comment connaître une bonne femme. Papa naza na besoin na bino bokota bo partager comme ça maman yo moko biso kozali peut-être yo ba to kozaka une bonne femme. Peut-être yo mimona ka o na sala ka tika na sala, mais lelo de la part du Seigneur to lui to comprendre comment connaître une bonne femme. C'est notre thème na biso ya lelo, notre sujet na biso toujours partager na poko na lelo de la part du Seigneur vraiment. Alléluia. C'est qu'elle est. Bonsoir, Pasteur Jean-Marc. Bonsoir, Pasteur. Restez connectés. Thème, nous sommes toujours partagés ça. Comment reconnaître une très bonne femme. Papa Zalanaline. Oiza lipamboli le Seigneur azopesa na nzela ya mwana na bino, donc naza mwana ya papa belé babi mwana zalaka ya papa na eso azana kata libumu, mwana zaka ya mama na eso kazana kata libumu, mais soka bimi akoma na bana ya ba mama nyoso tu leki ya ba yaye belé ya ba leki belé, donc ngana esa bana nga je suis la maman de tout le monde. Salut ma sœur Kika, salut Lisger. Salut, restez connectés. Oza wanaline, ozo landangai. Oye bakate kozaka mwasi malamu. Oye bakate ozalaka mama malamu. Lelo tozo sa la différence d'être une bonne femme. Femme, tozo tiango en globalité comme biso babengaka biso basi papa bazali mibali bazali biso toza basi yango totie comment connaître une bonne femme. Mais na kati une bonne femme toko découvrir na kati il y a de femmes et il y a de maman aussi. Nanyo bazobenga mwasi, nanyo bazobenga mama. Donc na pokwa na lelo mutu moko kozala beni. Salut Mayaya Bibiche, basoda na kolo. Bokota, vous partagez. Bona ba yaya na nga koto yo, donc ce qui bozo mona maman na belle azo continuer toujours ko foncer na makambo nzambe. Donc c'est que za na basoda na kolo baza tout autour na ye, biso ba lombi na kolo to tele maka toujours na bitumba. Oyo to tele maka toujours pona ko foncer ko kota. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Ozalaka mwasi malamu, ozalaka mama malamu, lelo tozo différencier qui est femme, qui est maman. Mwasi na lingala nani aza mwasi, nani aza mama. Lelo tokoyeba. Tant ba papa basalaka choix, bayaka ko bala basi, to babalaka ba mama. Peut-être c'est que tozo mina banda ko tozala na moi et ko perturber biso moi mukie comment encore moi si femme mais eloko moko. Mais na kati ko décortiquer yango to ko comprendre que toza na deux sortes ya basi. Toza na mwasi oyo babengi maman, toza na mwasi oyo babengi mwasi. Restez connectés, partagez. Libota na nzambe et pambola malelo mutu moko fa pambola malelo. Surtout ba papa bo inviter lenga ba papa. Papa yo sala choix. Yo mutu zolingo kene ko bala papa.
Bonsoir ma chérie Sandrine. Sandrine, bonsoir. Bonsoir ma sœur Béa. Bonsoir, 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 bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola motomoko na pokwa na lelo. Nzamba pambola, vraiment, je présente mes excuses pour na retard muke auto koti nango. Vraiment lelo nazaki déterminé ya kosilisa na nos prières nanga. Na silisa na nos prières avant ya koya ko banda. Parce que surtout au banda 23h à chaque fois na kata prière nanga na 4-4 après na yeko banda. Donc lelo toza na biso awa e kolo yeso azopambola biso lelo, vraiment toza béni. Toza béni de la part du Seigneur. Alléluia. Bonsoir, 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 bonsoir. Ah, bonsoir ma maman Anna Mandoï, maman Anne Abia, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir ma sœur Clémence. Moi na maman nanga ya ndako. Bonsoir, que le Seigneur te bénisse malgré tout au travail lobby, mais au quotidien quand même. Nzamba pambola yo na poko na lelo tozo partager comment reconnaître une bonne femme. Na kati na nature toza na mwasi toza na maman. Papa beaucoup na ligne, papa beaucoup t'a tout partagé, donc lelo tozo attaquer mbala moko, toza na besoin to sunga mana lisungi yangu ya molumu santu na nzambe, toza na besoin toza la béni, toza na besoin nzambe akota kati na mitema na biso, kati na bomo ina biso a changer mutu moko, na kati na bomo ina biso a longola mutu moko na ignorance, a longola mutu moko soit na ba comportement moko oye sepelisaka nzambe te, na kati na bomo inaye, na kati excuse na kati na libota na ye, na kati na libala na ye. Donc c'est très important pour connaître maman yozo la nanga na lini lelo na pokwa na lelo nsamba sali yongolu ya koyeba par rapport ya partage na soto kosala lelo okomi yeba est-ce que nazalaka mwasi to nazalaka femme. Na kati na pokwa na lelo tolingi to découvrir ngo ensemble na maman Annabelle. Toza béni nazo attaquer vraiment surtout na kobanda pona ba papa. Mes respects na ba papa na surtout baza na ligne o bazolanda biso kaka nde na lobaka mes respects na ba maman. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup beaucoup, tellement beaucoup. Yango wana nzambe azopesa so toujours makasi à côté ma liboso. Donc lelo vraiment nazalaki makasi pendate ya côté ma liboso, mais comme nanosaki déjà programme oyo ma vie Seigneur donne-moi la force, ba fièvre paille, ba fatigue paille, vraiment na mono ndenge comme moi kokoso moi diable comme linga kanganga moi monoko allo baté ma sœur Clémence, que le Seigneur te bénisse yondo encourager ngai lelo to solo la kina ndeko nanga Clémence azola nanga na lina lobi maman ne laisse pas, continuer ce que tu as commencé. Que le Seigneur te bénisse. Oh ma belle sœur chérie Tracy, que le Seigneur te bénisse. En tout cas, tu as partagé na pokwa na lelo comment connaître une bonne femme. Ozalaka mwasi, to ozalaka maman. Papa bino tango salaka shoa, bobalaka basi to bobalaka ba maman. Mama yozola nanga na ligne lelo, tika nzamba pambola yo, mais na pokwa na lelo, maman na bela memelo message pona koloba ke zala maman et non jamais kozala mwasi. Zala maman et non jamais kozala mwasi. Salut Rossi, salut. Zala maman et non jamais kozala mwasi. Yo ozui grâce de la part du Seigneur. Ya kokuta na déjà na molonga ni na yo. Ovanda na ye déjà esika moko. Tope oza déjà na proposant na yo. Tope oza na moto moko oyo bokane saka bino mibale un jour bokoki kokoma ensemble. Un jour bokoko sala chemin na bino ensemble. Laisse-moi te dire na pokwa na lelo na ye koyebisa yo zala déjà maman. Prépare-toi d'être maman, mais kozala mwasi te. Ba papa na kobanda na bino, papa tango sala ka choix au memi mwasi na famille ok ko présenter to présenter bango attaque basi. Pour te présenter bango attaque basi au memi na famille. En tout cas na yena liboso na famille na ngai papa maman, ça c'est ma femme, ça c'est ma fiancée. Na lingi na bimepa na bango na lingi na bala et tout. Mais yo fiancé oyo bake ko présenter déjà na kati ya famille moko.
na kati ya famille ya mutu oyo bengaka molongani na yo, na kati ya famille ya mutu oyo ezobenga mutu bokotambola na ye ensemble na vie na yo, na kati na libala, na kati ya vie ya couple et tout. A présenter en tant que femme, mais yo zo conscience na poko na lo koloba ete na ozala femme te na ozala maman na kati ya famille oyo ba présenter nga. Pourquoi na zo beta sete ya ozala maman basi ebele batikala ka kozala basi na kati ya ba famille, na kati ya mabala na bango, na kati ya bandaku na bango bozala ka toujours basi oboya na mino kozala ba maman. Pourquoi na zo lo ba maman? Maman tango déjà ba honorer ye, papa honorer ye amemi na kati ya ndako. Yebaka memeka na kati ndako te, mais mema ki yo déjà pe na kati ya famille na ye. Alors maman oyo ba memi na kati ya famille oyo na lingi na lobela sikoyo, mama azalaka mama ya batu nyonso na kati ya famille. Okozala maman kaka na ba oyo baza ba leki na age ya mobali na yo te, okozala maman kaka na bana oyo kuti na kati ya famille ya mobali na yo te, okozala maman kaka na bana oyo kobotela mobali te, mais okozala maman pour na batu nyonso tout. Donc pour tout le monde, ezala ba koko, ezala ba maman, ezala ba tata, ezala ba oyo ba leki yo. Donc tango de jours koti na kata famille wana, c'est que yondo komi maman na bango, quel que soit ton âge. Na bandeli sous koloba, moi si ya mukia zalakate, maman ya mukia zalakate. Alors, tango yo de jours koti na kata famille, comment okoki ko se comporter na kati ya famille? Na famille ba memio ya babokilo, ko se comporter te lokola moi si. Parce que ce que mimi comportement na yo na kati ya famille ya na belle famille na yo attaque moi si maman oko sala bêtise ebele oko benda na nabatu ebele oko yina batu ebele parce que soko zotala kibo moi si na yo oko loba oko sala n'importe quoi parce que zotala kibo moi si na yo. Nzamba pambolo mamoza na lino zolanda ngai tala beauté na yo tala kitoko nzamba pesi yo. Mais soko zu kitoko na yo o memi yango pa ba belle famille oko respecter ba bokilo na yo te, oko respecter ba belle sœur na yo te, oko respecter motuté. D'ailleurs tant ko banda ko mitala que je suis une femme. Donc oko memela bango lo lendo orgueil na kati ya famille wana yo kuti. Na part oyo tozo partager na bande na ko nyata point ya moi si. Pona nini kozala mwasi yo mama oyo ba honorer yo mama oyo bazo bengo proposante ozo kota na kati ya famille batu yo famille ngozo kota isi ba présenter yo obenga ka bango te opesa ka bango mbote te okalikila mutu te de so monde bango bandi ko bude ka yo moko bato ba obala yo bato okobenga bango batata mwasa bana na yo bato okobenga bango ba papa leki ya bana na yo. Mama oya memela yo mobali pendant 9 mois na libomu. Donc nanu kuto koti na famille te des autres la ke likola li c'est bon mkolo kota. Et loko ezanga ka papola mama na mbata. Papa kutu na parlons pas et surtout soka na ni beauté ni éclat. Lokola baloba ki na Jésus-Christ de Nazareth. Donc ozala na sans Satan mkete liboso na yo parce que tu es une femme. Parce que oza mwasi. Moi si oyo déjà ba présenter na misu ya batu moi so déjà ba doté moi so déjà ba memi na kati ya famille moi so déjà ba vandisi na kati ndako jamais akoki ko demeurer toujours na identité na ye ya femme attaque femme jamais makambo nazo partager na biso bandeko vraiment ça vient de la part du Saint-Esprit. Pourquoi ngai moko naza jeune fille lokola bino na ko sala analyse opona kolobake na kati na monde ndenge tozo vivre boy to vivre na femme na maman. Pourquoi je fais la différence? Et différence on na sali ça vient de l'Éternel. Ça vient de la part du Saint-Esprit parce que na ngai moko na kokaki ko kundole loko yote. To kozala étonné biso nyonso surtout na kati ligne. Comment différencier une femme et une maman? Tozo différencier on ndenge nini? Tozo lobela siko yon femme. Yo femme. Ozana fiancé na yo. Nanu kuta honoré yo te. A proposé yo kaka surtout nous ici en Europe. Tozo mona. Mobali soka sepeli na yo. Azo li keke. Un jour. Ako demeurer ensemble avec toi. Azo déjà libende a tio na musap. Yo tam bazu libende na batio na musap. Ou lati assurance. Obido ndenge zawana eya na butu eya na moi na kobanga yelo côté parce que libende na nga déjà ezali o s'attacher na libende o tie confiance na libende
Donc o tie confiance na beauté na yo na personnalité na yo au moni vraiment que non le quoi mobile oyo esalati singa libende donc c'est fini. Donc aux attendre temps ya ko calculer mutu na famille na ye te lokola esalati so libende wana tin na koyeba famille ya mutu alati so libende te akoki po mema abi viens on va partir chez ma tante okomi kuna olateli bango eloka mokuse ozwi likolo bambi likolo. Donc tante soka bandi koleka yenda komi koyoko soni po kitisa mwa lokolo wana obombele mipenda se wana ya mwana na ye ozolakisa ye soki bapesi yo mai na kati ya ndaku ya tante ya mobali no amemi wana lokwa yo uti na famille riche lokola yo na famille na bino bwana ndako ya bien boza na ndako ya delix bovanda na famille ya bien bomela mai na bavere oke kuna osengi mai tante yangani azakanika na bakopo ya plastique azwi kopo ya plastique apesi yoka obandi otalaka oui merci taka tante Rome non ça c'est quoi ça ah non hein obandi ça chérie fais vite on va partir hein? On va partir regardez-moi ça hein bon puis ça ngama vraiment na kopo ya plastique pourquoi maman te maman te wana femme pourquoi bisika oyo yozo viser que un jour okokota na kati ya famille wana bana na yo kobota bakobenga batanti wana bakoko bana na yo kobota bakobenga baleki ya mobali no wana bapapa leki ya basi batante pourquoi kokende ko minimiser bango pona eloko moko ya moke bapesi yo soki oza na bolingo amour vrai amour sincère na motema na yo pona mutu wana amemi yo ake présenter na famille kende lobi na tongo lokolo kende kuna bapesa ko mai ya plastique yo kende ko lukela bango ba verre oyo yo lingaka wana sombela bango memela bango ngo lokola cadeau avec gentillesse ko kende kaka te na sombeli bino ba verre parce que na yaki ya bopesa nga ko pa plastique bozwa femme sage akoki kosala ndeni tante oza na kati ya magazi obi tante naza na kati ya magazi awa obike namoni ba verre moko ba kupi ya kitoko na sepe nango tante nalina salo kado tante pe lokola sepelaki na yo ke mwana na ya yaki ko présenter bango déjà yo ma fille merci oh nzamba pambola yo merci oh nzamba zongisela ya mingi là c'est la femme sage osombi ba verre wana omemeli tante. Pourquoi? Parce que au Kenya, il y a une coupe de plastique. Mais bien aimé, yo zobenga ma femme. Ce qui yo kola na famille a bien. Famille a bien oyo koma wana. C'est pas donné à tout le monde. A kola na occasion wana. Mais bien aimé, na biso frère, que son âme repose en paix, frère Guilhem Izayembi, nazwa na ngangolute ya kokola mwana ya mokonzi. Nazwa na ngangolute ya kobota mana famille ya mbongo. Alors yo oyo zoke ne kokota na famille ya batu. Ko bana ko minimiser bango bana ko tala bango, ba oyo bavana kana fin fond na suka mboka, o bana ko minimiser na mobali na yo. Ou soit tozolinga kaka mobali na yo parce que peut-être nzamba ko sala ngolu mobali azoya ko linga yo abimi na kati ya famille ya pauvre mais nzamba pese moi musala quelque part o yazo mona moi 10 fois azo mona moi 1 fois alors yo tango zokota na kata famille obandika ko linga 10 fois ya mobali na yo obandi ko envier kaka beauté ya mobali na yo oboyi ko tala bisika za ko vanda nakanda pe na mwa kidi baboye so pe mobala mo pe bo discuter le balongwela nga kuna bata pasi moko boye ngola kisanga nini o sutu kit ozwi na 15h ozwi na soki na 18h ozwi so na nini obandi pe ko finga molonga na yo moto ya zo benga yo femme oyo lobo ko zala mama ya bana na ye des gens na libanda o lakisi ye ke oza femme est-ce que nakata ndako kokoma mama point d'interrogation. Beauté kosa yo te maman. La beauté d'une femme c'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Kola ki sa beauté ya libanda c'est bien maman. Ozaka libumu plat, ozana taille bien, soko lacho bimaka bien. Mais loko na ibso na poko na lolo toi femme. La beauté d'une femme c'est l'intérieur. Beauté ya mwasi zaka ya libanda te. Okoki kozala mwasi kitoko. Mais soko zana bizaleli ya mabe kitoko wane kosila na miso abatu. Adage moke bimena mokili basi kitoko bazaka bizaleli mabe.
pourquoi babimisa d'âge wana ya basi kitoko bazala bizaleli mabe? Parce que bazala ka sur na bango. Azomona ke lelo so boseka kan foin bakozwanga. Donc lelo ka soko meki kokosa na kaka boy. Bakozwanga yi. Non. Non femme. Non. Na kati ya famille ba memi yo. Zwa mouvement. Biso, toza ba bantou. Nous sommes des bantous. To bossa na kate ke toza ba bantou. To uti na bokoko. To bossa na kangote. Alors, na biso ba bantou to sala kandenge nini. Moi so ya lingi mobali na ye. Tango déjà ke ko présenter na famille na ye, abangi na ye te. Yebi na ye ke famille na ye za na famille pauvre. Basa na bongo na famille abete. Mususu pe ba koza na bope na famille bien. Yoka sikoyo femme. Femme mususu awuti na famille ya pauvre. Ake kobala mobala zuye azana famille ya bien. Azana famille moko ya bien. Tango ka mobala zuye ake ko présenter ye pa na bango. Oh sali ma yaya maman Mbweso, sali que le Seigneur te bénisse. Sali mon fils Grâce. Sali ma sœur Patricia. Vraiment bake ko présenter na famille otalika ndako ba mobala ndenge ezali ozu ki pelekese. Comme kaka maman nalamba na cuisine. Maman, na présenter bino. Na sikola basani. Pona nini? Po kutinda kuna bango eza propre. Po kutinda kuna bango eza kitoko. Okomika ko vando sui mwa loboko popoli kiti pou. Pona nini? Po moni nda kuna bango eza kitoko. Mais profit wana tango okobima na profit moteme ko kuma beto mbangu yo femme. Motema okuma beta mbangu ono kipa na bino. Bana mbongo na kipa na bango tandi na kuti famille na bango papa na ngaza docteur mama na bango za docteur tala kutu boy ngaye bazo balanga na famille mbongo okobimisa manzaka soumission nyonso tu wana taba fingio mama na yo oko yakaka wana taba gogolo bigogo oko yakaka c'est parce que kuti famille wana bazana position maintenant c'est quoi comme kotala mobali na yo okomi kotala famille. C'est parce que na moni famille wana bazana mwa ba moyen. Donc il faut na respecter ba ndenge na zali banda boy tina kokota kuna. Toi femme. Et bongo ba riche yo ba kwelela kana bango makambo. Ba pauvre ba mona na bango makambo. Yo moi si tango uti na l'autre sens. Oyebo bando la sabango yondo melaka miliki yondo o sala kasuka bien yondo lataka bien ba semi ki tango ya bosozo mona bango elokote nous le bon tout ba semi ki bazaka so ba monyo ya na pesa ngoyo ya na kabelo ngoyo ya na ngala ko so oyo ya na ngala ko sala boye donc yo moko na bolingo zo porter mobali na yo na motema otala ko bien ça c'est rien malgré tout mobali na ngate mtasomba ki ngana opesa ngo parce que aza fitir tata mo sabana na nga. Ah ma chérie zwa kaka et ça nango lokote opesi. Ah ma chérie zwa kaka opesi. Mais yo lokolo za femme tangu seme ki yango ya nzala zo yo sengo ndengwana pesa ngo sala ngo sûr yo kaso yana mtu asomba ki yango non pesa te ngana okabaka o yana mno somba azo o wapi oyo gushi oyo ezani Louis Vuitton non pesa te obani da ko ignorer bango libana mama tango okoma na ndako bako yeba déjà position na yo babi oyo déjà non minimiser biso tant tozaki libanda donc c'est que ndinga koti na kata ndako oyo ata maya pa mato omela te donc okozala genre ya femme oyo oyambi bapaya na ndako na yo bazoli ozotala bango na songa lisu oyo akoti sili kwiti otali amelaki combien aliaki quantité nini tango azobima kaka bobandi kotoko muna ye na sima. En tout cas, penda famille, baza penda famille, bata passe. On ne veut pas ça ça. Batil bon biloko ba lienio so vraiment franchement, bato nzala ba yaka ko lakisa nzala. Toi femme. Maman bokilo et ça kola na ye. Oyi na famille bato kuti maman bato azana ye déjà mobange. Mais yo lokolo za femme, tango ye au pointer maman le doigt. C'est kazando ki maman. Chérie no bela mutu pas c'était. Ce qui comme tout passe salier maman na bino wana kaka oyebi ke maman na atala ka misu mabenga na mona ka misu ne wana au nom de Jésus obandi ko prier obandi ko tindela mama o ya boteli o mobali moto azika parce que tu es une femme lokolo lota ke kaka na ndoto mwa mokie bo discuter ki na yeso ta yaki so ki ngana loti mama na bino
yango na mobali yango wana ye moka komela mai te mama na mina zandoki mama nene bongo mekaka kosala fausse couche mais c'est fini abomi mwana nanga na libumu akotaka lisusu te ayaka lisusu te femme yo femme okuti mobali na yo ava mema yo fiancé na kati ya famille na bango abana kotangisa baleki na ye abanaka kofutela mama na ye ndako abanaka kokabela bandeko na ye abanaka kopesa bango mais lokola yo za na yo femme oya na kata famille ya bato lobi non oyo pesa bango ane koki ici c'est moi soka mobali atiki moi 100 francs bi leki nanga koleka soka ye pesa ye otali yango atika comme 10 euros tango leki mobali oyo opesa 1 euro 9 euros ya yo. Et puis, tant que on ose dire que y a un bon hôtel à ticket à 1 euro. Femme. Donc tout ça là, bah maman, tout ça na ligne, tout ça partagé pour gagner quoi? Ozo gagner nini? Ozo gagner nini? Na montre ya Nzambe azotala. Azotala ngana yo. Azotala comportement na ngana yo. Mobali oyo yo balaka. Oyo kutaka bana kosunga bandeko na ye banda yo ya asunga ka esu mutu te eza teke o memela e sécheresse o memela e blocage eza poyo lingaka te soko monka mobali na ndeko longola ka moi 1 euro apesa la famille non oyebi ke mai esilaki chérie c'est mon nanda ko esili oyebi te loso kutu ezaten oyebi te kutu na vimba ki bibo awa ngafona ke ne pas médecin ngafona sala boye ngafona zongo sabo yo yebi te kutu tozo préparer fête mo ya mariage ngafona somba robe obimisi ba programme na yo nyonso femme okiti sele mobile no place wana kaka pasunga famille na iti salia ça toi femme pour gagner quoi tant que vous empêché babi loboko e pesaka nde loboko e pambola maka. Bonsoir mon papa Raphaël, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés au yo kamwana na yo. Vraiment zamazo pambola mutomoko na pokwa na lelo. Muninga bandaka kosunga. Banda oya asunga ka lisusu te. Be balobi malédiction sa cause ezoka mutute. Mais avec cause ekolanda yo. Yebi sanga siko batalo lengi wana bayebi ke yaya bana kotangisa bango yaya bana kofutela bango ndaku yaya bana kolesa bango banda bazwa yo femme ya na famille yaya wana kipaka so baleki na ete atangisa bango sote e koma pesoka moni bango lokola lela yo mobali na yo lokola kraka na ye yo soka bango boni woko boni boy esi pe na koma na foyer nazana bana nanga nazana mosi nanga bino bo sa ba vie na bino enene femme ozape wana ta mobali nazo gangela bandeko na ye bongo azoyebisa bango kazane lokote akopesa bango lokote yo moko na mutu no yebi ke na mwana se ya conseil bozana quelque chose bobombi boko pesa ta bato wana na minute wana banzalo bazana ngo esila toi femme siko batalo lenge wana tango baba na ko kende ko lela na kombo na yo mais bien aimé dis-moi et ko zoyo tote kolela na bango ba cri na bango ko matepa ya Nzambe Nzamba koyoka directement ko bima femme est censée donc ko bima mwasi moko boye oya zo renverser nda kuna ye moko yo femme banda ba yana na famille bato nyonso bakoma ka bandoki bato nyonso bakoma ka ba diable bato nyonso to na bato nyonso to kuta wana donc bango tout baza de yo na famille mobile na yo bato tout bandoki. Donc, et pas na yo, c'est impossible. Olo ta mutu. Ozo ndoto wana olo changu na voie normale. De yo bazaka bandoki. Après na munoko no zolo bake, je t'aime chérie. Si tu aimes ton chéri, vraiment na motema no mobimba, faut pesa ye sengo ya kubanda pe kolinga famille na ye. Pesa ye sengo wana. Pesa ye confiance wana ke lelo soki ya zate. Yo kote le manasima na ye pe na famille na ye. En tout cas, ba femme, to bongo la mitema na pokwa na lelo. Yo oyo kota na famille ba to kuta bango bazala ini yo panza. Bongo la motema na pokwa na lelo, Yesu azana posa na yo. Yo femme, okuta ke na kata famille ba to cousin na cousine ba exista kate. Cousin na cousine bazala kate.
ndenge babota ba mama na bango ya liboso ya mibale ya misato ya mine ba mama na bango na pe bande obota bana na bango na kata ba famille alors na bolingo yo kuti na kata famille bato ba classa bana bato batie koko ni na botami na famille yo ya liboso o mama mbweso bon baleki nyonso bakoya na sima wana bana ya ba mama leki na ba papa leki bango nyonso tu baza oya kolanda na sima yende leki ya mama mbweso ya mibale oya kolanda ya misatu yende kuna mama leki yende kuna boy okuti na famille bato cousin na cousine a existaka te azalaka te eza kaka yaya leki na ngai yaya nanga leki nanga yaya nanga leki nanga mais comme toi tu es une femme okuti na famille bato obandi ko séparer so ka mpaya yeko talo na ndako mama Clémence wana nanyo cousin mbali nanga so kaka mama moka yeko talo camarade mo yeko talo wana nanyo cousine na ete oyebi noko na bango landi mama bango wana bana na ye mama wana bananyo bana ya noko na bango oyo wana ya famille d'autant muzo sala wana directement zo laksa mu paya na yo wana zo tuna yoke ko respecter na bango te donc basé le côté awa bozo ba famille ya bato comme sango baza famille large bande kwa mobile no mususu olinga kakuta ta ko yebisika bafanda te do oza kuta na tante ya ko yeba ta bande ko ya bana na yo bafanda ka wapi bando ya na kata libala yo femme esika bande kwa mobile no bafanda ka oyebiti esika bande kwa mobile na yo bazana bana na bango bavivaka yo yebiti ebongo bano yo boti lelo na motema mabe ozokolisa bango atake femme un jour bake bakuta na nzela balingani okangana ndoki omoni pena mwana yelio oui mama oyo fiancé na ngai na lingi na bala ye na nina na bozela mkola fiancé botalaka ba para tendende moto yo bengaka cousine ya mache longue cousin ya mache longue yende mwana na ye ko se présenter bala mwana na yo toi femme ngabo kilo na ngaba na ko lobana nga na mboka mopaya soko kei okuti ba bazobina na gauche yo pe bina na gauche soko kuti bazobina na droite yo pe bina na droite cela veut dire ndengo ye na famille na biso wa cousine azalaka te cousin azalaka te donc eza yaya aza yaya leki aza leki oyo alandi wana aza leki oyo kuna alandi leki ata baza 100 tali yo te soko ngo présenter pa bato loba oyo aza centième na bango mwana na bango ya suka donc aza 100 soki centième na bango yo compter kaka ndengo na mususu ko tuna babuta bango ndi 100 babuta bango ndi 10 etali ete oui babota bo mobile nanga 10 ata bota ma ye moko ata babota bo mibali na libuma mama na ina papa na ye tant que bana ba oncle ne baza pembeni mama classé bango kangisa pona mukongo ya mobile na yo parce que bazana makila na ya mobile na una nzoto na bango ezotambola soko kabolo zwi nini soko présenter za cousine ya mache longue ya maboko milai soki ya nini okozwa nini eloko nini yoko bénéficier nango ezata okoma ko sala différence soki baleki ya mobale na yo propre ba yena ndako koyamba bango na gentillesse okoyamba bango bien mais soki za ba cousine ozotala bango ka lokwa mbongo akala ololambela ba biloko moto balia yo kopesa bango ya malili pour tellement servir bango okotinda bango monde bakota na cuisine ba ke ko se servir oya zana mai oyebi nzela frigo kendezwa oya zana bezaji oyebi nzela kuna kendezwa pona nini po baza ba cousin na ba cousine ya mobile na yo toi femme tout ça la différence na poko na lelo maman yo oyo bazo pona yo déjà bazo même comme même so ba gentil à lokuta te yo oyo bazo proposer ona noza proposante oza fiancé ya mutu moko bimisa weza kati na yo mama nzamba tie mama na belle liboso na yo banda ko bongisa berere ya mike oyo moni zo kanga yo nano oyo mono zana ngo nano soko moni ko ke kanga famille bata bandoki banda déjà ko détacher na mobali wana lobaki ngani na boso na koti na famille na système no so na ofinga mno bandoki loba na mutu vérité ndinga za libanda ami yebela ke obomba mapapu obomba manzaka lokolo zana nzala libala oboyo tika la fille nika quartier donc olingo kota obala pour que ne ko panza famille pour qu'il ne ko baby ça parce que tu es femme
quoi bon? Oko gagner nini? Oko gagner nini? Maintenant, écoute maintenant la différence d'une femme et maman, d'une mère. Maman, aza muto yo tozongi na ki fiançailles. Moi si on besoin déjà qu'on présenter na ta famille, o yaza maman. Tango azo koma na famille, quel que soit côté saleté, quel que soit côté condition ya famille, quel que soit côté position, bozala ya faiblesse, bozala ya fort, bozala ya nini, iya ko kaka yambi batu nyonso tie bango awa. Parce que lingaka mobali na ye na motema moko. Kake sika zawana. Famille si ba yebani nan babali ete. Mais asengi quand même na lingna kine kosunga kune baba bokilo na nga swati bokilo na nga mukazobela kuna mwa nini. Ayebo ba yebisi mama biso to zakana sune sika olala te. Zoka atali puta wana tanda na so lala. Eh merci mama. Eh salelote. Eh ye patandine ka liputa wana. Alali na ye. Tongo petani afakutu babokilo bala muka ye sala muka kikala. Kaka ndako anezangi bakite sa bandaki ko bongise sa bandaki ko tsapo pete abimaki libanda lupango sa kombolaki et ça salaki nyoso parce que wana maman azota la ba bien matériel te azota la salité na potopoto akuti pa babokilo te azota la salité na potopoto akuti pa basemeki na ete tongo etani bato nyonso balamuki amoni bokilo azola mana bakoni iya pusa na bandiko fula moto mama tikanga na popola yo ya osalo mutu pasi mama zelanga na lamba abongisi bakoni papa misu maya misu ezotanga po bakoni soka na misu maya misu ezotanga na miyoika ça fait rien maman ça fait rien ah ça fait rien olambi osilisi oservi bokilo na yo allié maman asilisi azuli sur maboko na wana ya pete wana ye mwasi kitoko azui mabele abandiko nika nzungu abandiko nika nzungu ti nzungu ane kokoma pembe yoka lisese wana yo kuti nzungu asalite pa babokilo okuti nzungu moko eyinda bapesi olambela ngo biloko obangi bosoto na ngote yo mama obangi na osalite na ngote oniki yango tie komi pembe. Donc il a gesi ngai na kozana bino motema pembe vina nga mobimba tina kovanda kana bino. Mama azalaka mutu oyo atalaka endroit te siko kuti batu obandi kotala batu wana lokola c'est comme si bazo bangisa yo on dirait baza badongolo misu te. Mama azalaka wana soke sa koti ata koti na libota ya bandoki mama komema délivrance na kata libota wana bino mobomi lobela mene kote bozali libota wana ko kozale kangama na sorcellerie kangama na pauvreté et kangama na makamwa mabe soko za mama ya solo eto koti na libota ya ndenge wana bawo bayebaki nzambe te fo bayeba nzambe bawo bande ko banga nzambe te fo banga nzambe soki makamu na bango ezaki ya kokangama pona yo mama esi okoti fo libota wana yeba nzambe fo batatola Jésus Christ comme Seigneur na ndaku na bango na bomo na bona mabota na bango soki bazaki bato ba bêtise fo bazalaka ailleurs bake ko sala bêtise soki ba moni yo bazongi bato malamu jusqu'à ce que l'Éternel a ko toucher motema mutu moko a bongo la motema na ye ata pona comportement na yo wana Maman, oyo nazolo bela sikoyo. Maman koti na kata famille. Ba yebise bokilo na zakandoki. A koti na mozindo prière. Nzambe penda la kisi abi effectivement oui azandoki. Na yebiso siko musala ni mama go sala. Mama memele kaka amour, affection na moi. A osolola na ye malamu, a oseka na ye malamu. Soka senge ya kolia akobonde la ponango apesi. Soka senge ya kolata akobondela pona ngo apesi ye. Soka zana pasi akosalisa ye. Soki pasa na besoin lisungi akosunga ye. Mais tangwa telemaka na butu pona kobondela nzambe ndesi katika likambu ya mama wana. Kaka mama wana babengi ndoki akokipe ko yabo physiquement bandi ko finga maman. Parce que les femme de tchango na pembe na bani ko finga maman.
nalingi libala oyo te, nalingi yo na mwana na nga te, yo namoni lokola ozotungisa ngai, ozotindela nga bamoto, nalingi te ovanda na nga, nalingi te boye na boye. Moto oyo babengi mama azalaka wana soyante ya solo mama nga mama na nayebi na nga ngo te mama chika boye nga na lela o fort mama nga nalinga komi mama nini yango mama tango yo ozosala ngo avec donc na motema no mobimba soki aye koluka yo na butu nzamba kofrape ye comme pas possible. Nzamba kotelema pona likambo na yo akobundela yo parce que azomona na motema na yo ozana yo na mabe moko te na mama wana ozana ona likambo moko te na mama wana ozolinga ye na motema no mobimba mais lokola ye abengami kaza sorcière lokola ye abengami kaza mama moko motema mabe kota ali komona pembe na mwana na ete mais tant que yo sa mama oyamba ke kaka osekisa ke kaka bozala na bino kaka bien. Mama tango akoya kotema pa bondiso nzamba kokota likambo na yo pa kolongisa yo okobima molongi maman oye na kati ya famille okuti basemeki moko ba impoli basemeki moko babudaka bato so bamone bazobude bazovimba na vimba mama salaka nini tango amoni basemeki bazobude mobali na nga oyo azaka fiere yaka nando oke chemise olati eza kitoko ndenge osise mayele nango kati okwafe bandeko okwafa ngo bien papa leka bana ya no tolia obike na lamba epondo eza na tomso ya tolia mama ye na nzala ya libumu akobude o lisusu esoko okontinue kobude kasaki kokufa na nzala ye moko te esiko azokontinue okekoloba mabe mpo na yo nzamba kobanda kotelema liboso azobundela yo parce que ayebi maman azozongisa toujours malamu na bato bazosala ye mabe. Akuteni na basemeki moko boye ba transporteur bango bamemaka kaka soka ye na ndako na ye afanda aka azotala nzoka zo capter makambo nyonso azokuta wana tanga aussi sale amemi na kata famille mwasa ye yala taki boy mwasa ye yala lamba ki boy mwasa ye yasala ki boy mwasa ye yasala ki boy mwasa ye yasala ki boy tango bakobenga yo mama yo bana neso bayaki kuna okipaki bango te talo lobaki na bango boy ozongisa ki boy oya za mama koloba mi basemeki na ngati so sepe ne nango falaka yebisanga na ngena ngana kabela eloka grave za nango wana te. Ah bon mama asepele nango tinde eloba ya kozwa aoyati mais bien aimé akoyati parce que amoni motema na yo eza ya kofungwama soki ezaki azotia désordre azotia songi azotia makambo moko po ebebisa vie na yo akoyati maman mo bakokoma bango bakokoma ovanda babi ye mpe chanteuse yango eleki mais bien aimé dans l'autre sens maman oza déjà na bana na bango na kati bato ya lolenge wana oyo bazo kombata yo ndenge wana oyo babundisa ko ndenge wana na pokwa na lelo apprendre ko kanga monoko dozala pena bouche be oza na oyuma te oza na ozoba te mususu tango ozalaka jeune ozalaka na ope ceinture noire o pratika na ope sport obandaka pe obeta bato ebele mokute na mwa semeki moko konda sikoya chela ko munoko. Laisse-moi te dire à cause ane kaka envoyer oya lukaka fongolelo porte po bango bakota mususu za na ye wana atosali mabeti yako yaneka pa lobelo mabedo nyoso wana nga na oyepso na pokwa na lelo yo mamozo la na ligne bayaka kolukaka nzela ni bakofungola porte d'entrée bakota. Mais maman lokola za mama soka vanda tala binono nazana bana nanga porte d'entrée efungwa mate ba finga ba mata bakita nga na zaka kao naza mwasi na bango bakokota tenga porte d'entrée na kofungola te soko yebisa nga mwasi a invite ka kofungola porte d'entrée wana ndenge nini soki ba fingi a répondre te ata ba lobby ayanula te ata ba tongi atuna te ye makasi na ye mabolongo na se soki suye
alelaka na ba genou na se. Zamba ba genou na ngaye, Zamba ba genou na ngaye, ba genou na ngaye, yalelaka na ba genou. Soki kofinga kuna ba matisi dozi, ye pe koto ya bakisi lisusu. Yawe fungolelanga lola, Yawe fungolelanga lola, fungolelanga lola. Ah. Bongo yo yeba soki nzambe wana kokita te. Ba genou moi si tango abetaka ba genou na se, toute la nation ezalaka na danger. Soki eza na likambo moko nzambe alongisa, ba genou ya mama ekita na se. Mama muta protéger ka bana na ye, mama muta abomba ka foyer, mama muta bomba ka mobali. E mususu ba matumoli ba provocation so ba yaka ko provoquer yo maman. E mususu ba luka ba zwela yo mobali, ba kokaka te po yo zalaka wana. Ba luka ka ba zwela yo mwana, to bana ba kokaka te. Mena sikoyo porte d'entrée na yo kanga kango ndenge nini, ata ba fingi yo o réponda kate. Ata ba fingi yo o tuna kabango te. Donc obima na yo zoba, me kati na Yesu yanki. Ba oyo baza mo ba petit sorcier wana ya famille wana ba yaka kobundisa yo wana. Na moyo lambela kabango ya kolia opesaka. Na moyo kabela kabango mbongo. O kabela kabango ya kolata, opesa kabango ya komela. Na butu tangu yo telema kobeta kama bolongo na se mama, yebaka ki osisa kabango force. Yebaka kosilisa kabango force. Bako kote la wapi. Biloko na oya kolezo baluka bona kata libumu. Bako loko ndenge nini. Mwali konda na yoso ki mwambongo pesa ki bango na songa liputa. Ezo ganga, ezo chama kelele. Ako kota na ndaku na yopo loka ndenge nini. Mais bien aimé. Ako kipo kwa yako beta ne mupepa malade. Eko bouge bino. E ningisi bino me boko kwe yate. Po ba liaka oyo yo pesa ka bango na motema moko. Pourtant yo bondelaka, obondelaka pona yo, pona mobile na yo, pona bana na yo, pona libota na yo, pe pona belle famille na yo. Soko zana baleki na yo bondelaka nzamba protéger bango, bondelaka pe nzambe a protéger ka baleki ya mobile na yo. Nzambe épargner ya na ngana accident, épargner ya mobile na ngana accident. Yawe batela libota ya bandeko na nga, batela libota mobile na nga. Injustice ezalati. Parce que Nzambe wana lui-même il est juste. Nyoso to salaka monaka na kati na mitema na biso. Alors maman aza muto akabolaka te. O nazolo beleza maman. Maman tango abondelaka pona batu nyoso tu. Nzambe pambola ba semeki na nga, Nzambe pambola bokilo na nga, Nzambe pambola ba yaya na nga, Nzambe pambola baleki na nga, Nzambe pambola ainsi de suite. Nzamba yo kaka. Siko yebisanga mutu wana ko tombe lolenge nini. Yango no moni ba mama na biso ya kala. Lelo to bakoma ko tuna kaka. Ba mama na biso ba faina ba mabala, ba komi mibangi, boyebi makamuni ba mona, boyebi nini ba. Eza rare mais bien emo mona ba mama ya kala abetelo lisolo ke ngana zaka so ba semeki na ngamba zo finga ngana telemi. Na kangili puta. Na kangi makofi. Na beti bango to bundi yango ti leo nazaka na libala lokuta. Mais bien aimé, lokuta la plupart au mona kaka maman so pesa témoignage abi biso to vana mama balo makambo yo bomoni baye ko koma ki camarade na batanti na batata mosa bana na kimukolo bamoni da suka ya pembe se bimi bazo ye baso elo ko sala te batali peke ndeko na bango mobale sa kei ya lembi. Na minute so akoyi maladi nana kolongole salite nana ko bongse boto tike ka vana na mwasango nde ba yoko komisa mama na bino camarade tango akomi na suki ya pembe. Mais tango azaki jeune fille ko ngana yobwe baba na pe ko sepela nete bazo mona kaka aboya yo lelo lobi musika fo azala mobalo ko bana kotangela ka bango basi na misapi amemela ka bango na ndako. Mais lokola mama zalaki maman ayamba ba comportement nyoso wana ya basemiki na ye na motema moko avandisa bango kati na ye. Et puis oya za maman tango basemiki bazo soigner se bazo finga ye azana bana déjà bakola. Moi non peut-être ko fanda bomo abi non trop c'est trop. Mais tante pourquoi zo soigner sa maman nga pourquoi
oyo aza mama mbata yo o manke tata mo sino respect nana pesi yo maloba bima kokota makam nanga te tika nga makam na semeki nanga tika ya finga nga cha kosilisa oka mwana mi mama bazo finga ye nga na lina kotela ye abetinga kokota ka makam nanga basemeki nanga te wana mama asilisi pe boya tangisi pe mwa maya misu pe bozaka batata mosaba na ngai siko na osala nini na okende wapi bozo reproche nga na nini bolo batana bongisa ata bandimaka na bango batu te bango moko bisika baona ke kovanda ole yo swa na ko répondre ka bango batu nzamba ko bana ko tala nzamba ko sisite mabanga ndeko bana ko bundela yo ko bana ko swanela yo o mona kaka mo moko bavandi parce que basemeki wana bazalaka pena basemeki na bango pe babala ka ndenge babala yo oyo bazoya ko sala yo tangu yo zo répondre te yo zo buka kaka mabolongo na se ozo lukelo nyanzambe na profondeur ozo bondela pona bango et non ko modire bango mais ko bénir bango na ngambu na bango pe bakokuta na pena basemeki ya lolenge lokola bango. Comme ça, on va koloba bango bongo. MC on noté bango pe tout ça la mosa ndeko na so mabe. Talanga pe ko ba ozo selanga boseke na sani natika. Nzamba zana lolenga enseigne kabana na ye. Nzamba zana lolenge wa enseigne ka mutu na vie. Mutu msa ko oza na place momba mona ke ka mabe motema mabe. Mais ça ni sika mso ba mona ke mutu malamu. Mama za mutu oyo apanika kate. Liboso ya problème. Maman za mutu oyo tango bazo préparer na libala donc tout le monde na kata famille azo sentir que non moi na monsa so to balé to kozala heureuse. Maman za mutu ya kuta ki mobali na ye abandaka ko futela baleki na ye ba classe bandaku abandaka ko s'occuper na batu et tango akoti na kata ndaku yoka secret mon azo pesa biso le long na ligne toza na ligne awa naba papa salut mon frère Peter, que le Seigneur vous bénisse. Salut papa Marcel, que le Seigneur vous bénisse. Nazo pe sabiso secret moko na kati ya couple yo ke loko moto koko sala. Tangu famille ya mwasi donc d'abord mobali na mwasi oyo bazo yokana. Oyo bazo tambola na kimia, bazo tambola na transparence, baza na amour, baza na sincérité kati na bango, baza na boyokani. Ce qui famille à moi si eye kosenga mbongo tope aide tope lisungi to ko koloba na langi na biso ce qui famille à moi si eye moi c'était mutabima na mbongo apesa mobali mutabima kana mbongo akopesa na famille à moi si ce qui yaya moi si ce qui maman moi si ce qui tata moi si papa transport na oyango merci mon beau fils. Nzamba pambola zongsa ya mingi tangu papa ko kende aki ko beta lisolo non en tout cas mwana na biso abala mobali moko non franchement laisse tomber en tout cas non mobali malamu tala na komi kuna kuta kabelinga itala ninga pesinga mo eloko mais papa zalaki na ngoti chéri na yo azalaki na eloko te tangu akoti na chambre bi mama papa sikola nga kende yo yebi poche nanga natikali maboko pama naza na eloko te papa biso ba mama moi songa lipute zanga keloko te bonga naza na mwa 10 € awa yo moni ndenge nini papa oyebi so te kene kasi kene pese transport vite papa ngate mna ko pesa yo zwa kende pesa yi wana mama omona pe papa bimi aya pesi papa mwa 10 € wana tangu papa ke ya lobi mwana nga bala mobali malamu. Dans l'autre sens yaya leki tope mama ya mobali aye kotala bino na ndako na moma na ye ya kokende yo te mwana mobali mutokozwa mbongo kele kopesa mama na yo ya transport tope oyo kosunga ye na provision be na aide moko songolo o aza nango besoin okozwa mbongo wana opesi mwasi na yo nde mutakokende kopesa mama tope yaya tope leki. Alors côté maman pas kokena koloba vraiment mwana nga bala mwasi vraiment tala ndenga kabelinga mbongo mais na kati ya secret wana nyonso tu bino nde mutu boyebi secret wana ke papa yebi ke ngam na binisi mbongo wana na pesi mwasi nanga mwasa ke kopesa mama
na tour ya maman mama koyeba ke ngam na bimisaki mbongo wana na pesaki papa papa ki kopesa papa nanga bino mibale bokozala na réputation ya malamu na kati ya deux familles parce que ba famille na biso ba africain tozalaka wana toujours pona ko juger bato mobala ya akabaka te yalo akabaka te mobali na wana yekuto nanda kuna bona okende te mosa ya wana akabaka te pourquoi balobaka mosa ya kabaka te mobala ya kabaka te c'est parce que mobali soka za na besoin kabela famille na ye moko mona zwi nzela inde tipa na bango na ye kotikela nombonga provision wana mama tanga kotala boy ba mama ya mitema mabe oka ameni nga $100 c'est que zalaki 200 moi sina kati 100 mwana mwasi oyo azobo mengo mwana nanga fandela pona nini po papa yo mtolongolaki makolo kendaki kosunga famille na yo tangu pe mwana mwasi azozwa bozwi na ye azozwa lisungi azomema na famille na ye moko mama na sombelo lipute mama na kabelo fulare mama na kabelo bo okaka merci mwana ngayo merci nzamba pambola yo na fulare na lipapo pesinga bongo bo kilo ya balelanga mwana ata mokolo moko ta yata ko kabela ngata kisano la pamba Nzambe mwana mobali wa sama boko makasi mwasi ye moka yebike mbongo asomeli mama liputa mbongo asomeli mama lipapa mbongo asomelaki mama soki foulard wana mobali mutapesaki ye manque ya sagesse manque ya dialogue yango wana tozosola lisolo ya mama oya sa mayele akosala lolenge mama na belle lobby. Moi j'ai quelque chose, nous sommes ici en Europe, famille babenga kaya na sota biso ce que ça peut pas nanga atanga mtu na bengi na lobby na loba kaka c'est mon mari qui vous a envoyé l'argent. Mon bal nanga pe na par na c'est ma femme qui vous a envoyé l'argent. Mena yebi sangai kote wa uvanda kuna bakolo bandeni ke mwana mwasi upenza bana ba mema ine Europe abosa na biso mwana mwasi oyo abalola mtema ndeko na biso mwana mwasi oyo akanga ndeko na biso na kisi no bitumba mususu to milukela kango biso moko bitumba mususu to kreya kango pena biso moko yango foko sololaka foko sololaka ko explica ka surtout ba famille na biso batika na Afrique ko sololaka na bango mwa muke makamu mususu clair yo zo saila bango minene zo la tabia na Facebook bazo monka babiya ya bongi mais kati na yo o solola na bango te atoko kota na profondeur te talisa bango quand même mboka nini yo vandi e fonctionne ka ndenge nini e marche ka ndenge nini boza ndenge nini après otiki bango ndenge wana comme ça na niveau ya lisungi ndenge ko bana ko sunga bango bako beta mapena mabaku mingi te parce que ba yebi déjà position nini oza na mboka libanda. Mais yo oyo la taraka ba veste kitoko ba chaussure kitoko makamno sa kitoko makambo yo sala ka bango ba yebi te so ba bandi ko lakelo dabi la mabe kuna yo ko yeba okoyeba te malédiction sans cause et ko simba biso te mais yo moko atake mwana na Nzambe atake mama oya za mayele atake papa oya za mayele soigner yo moko benda bandeko no matoi solola na famille solola boy talisa bango atake mwana na Nzambe na motema moko Nzamba ko bundela yo bitumbana nyoso Nzamba ko bundela yo ataba kangi na gauche ataba kangi na droite oko dousola toujours na kombo na Yesu parce que vérité za na kati na Jésus Christ lui-même il est la vérité et la vie donc tant vérité za na kati na c'est que bon yeza kati na yo tangu vérité za kati na yo bongo yeza na kati na foyer na yo okolonga toujours. Maintenant na sens ya femme oyo to bana kolobela liboso femme bongo la motema batata mosa bana na yo ko bana lelo tilobi tant que kolinga ka mobali na yo tant que boko zalaka na ye toujours na ndako tant que boko kabona kate yebaka bako changer kate bako tikala toujours batata mosa bana na yo. Alors apprends ya quoi respecter bango.
après ya komi kitisa liboso na bango, quel que soit niveau ya problème, quel que soit ba âge na bango, quel que soit. C'est mec qui n'a pas la ligne à Zolanda biso. Balobi, on donne ce qu'on a. Tant on a Zoloba, Noëlla, à Zolanda biso direct Norvège. C'est mec qui n'a pas propre. Petit terre ya mobile n'a propre. Azana ligne à Zolanda. Nga na ye libala na 17 ans. Na ye libala na 17 ans. Et lelo, na 19 ans de mariage. Na swana na mutute. Na bunda na mutu te, na manka mutu respect te, ezala mwana mukie, ezala mukolo. Donc devant tous les problèmes, moi je fais que rigoler. Nga na seka na nga kaka. C'est mec na nga za ligne wana azolandanga. Moi je faisais que rigoler. Donc tant nous bozo tomuka nga na zo seka, isi fiko kwa na mabele, na kwa na nga na mabele na no seka bino. Tant aussi ça na kwele liyo mtu bone ko lubana ngo no finga ngana nzoto. Tant aussi so na tuno si so finga bo siko to olia. Bon siko yo boya olia. Ba seme ki na ngai moko kutu ya mike ya bana mibali na kuta kana omuna emo seme ka zo vimba lelo seme ka obude. So natale ka na bi na zo lambe bongo lia to ko mona. Na olamba ka na sisi na tebi loko na kangi portal pa mto bima wate. Ora saka yana yo sala bo pwani. Ayano bangona so ba yana to lie. Kanda nyoso bazaki na ngomone silipio. 17 ans s'il vous plaît. Nazale na ngo sakana. Na kipa okilo na sakana na mabele, na beta kana ngali so na mabele, na sakana na ba semeki na ngani so ba sakana ngapi na koti. Ba kimi kukulenga pe na landi. Ba beti nzango ngapi na landi. So mumbai na ngani na poko na so irresponsable na bata mi na coin. Donc comme na sakana été na journée. Donc na comme ça ki ba semeki na ngani so ba camarade na ngado bangone na ndoki na ba mbangu, bangone na sakana na bangone na solola na bangone na ndoza na bango. Na moment ya likambo o basiliki bandi koloba ngana sekana na ngaka na tikala pe jamais olela liboso na bango jamais na sekana na ngaka ka ti lelo tozana bango bongo. Pourquoi nazana titi du mana? Parce que j'aime mon mari de tout mon cœur, de toute ma force. J'aime mon mari. Donc take na ko kabona na mobali na ngate c'est que na osona pe na semeki na nga moko te. Tant que na kozala toujours moi si na ye nako beba na pena mutu moko te na famille ate yele lo ate yelobi. Donc tant que na lingaka mobali nanga, donc nako respecter na ba o ba bota malelo, nako respecter na ba o ba ko bota malobi po baza ba tante baza ba oncle ya bana nanga. Maman zala sage, maman zala sage. Moto ya tongaka dikolo ya zelo tangu mupepe yaka anda kuwane kwe yaka me bien aimé. Yozo tonga libala na yo likolo ya zelo femme mupepe nyoso ko yako ningisa eko kwe ya okozanga support okozanga pilier o eko simbela o libala na yo o eko simbelo même vie na yo to mona ba misusu babala bakota na mama bala boye baleka ye pembe kakenda. Pona nino yeki kaka kwa tulu o memeli bango minene o memeli bango ki mwasi o memeli bango ki bote o memeli bango ki yomta munoko yomto swanaka yomto salaka boy mukolo mbonge betaka na famille wane yungola ina ndaku na bana nyoso pio bakenda. Lelo s'est retrouvé par terre nanaza perdant parce que ozanga ki humilité, parce que boya ki ko considérer bateau bazaki pembe na yo, parce que bande ko juger bango c'est le condition ya famille na bango kuteli bango. Na famille mo bazaki bele balala ka mipiku bafana kaka bango penza ngana ndaku na kutu ba mekate bako yate pana ngane nene yo covid depuis yo za na ngote ba otala ka babi bon oya zo sa biso boy ba dodolo mobali do tam ka ba dodolo mobali ndengwana le ba yeso ba teleme babi bon yo mto bana ko mona mto makasi awa zoka lipapa nondo olati bimakende obundana nani ato gangi ato swani nga babalanga ye obimi perdant. Oh maman tango azo kota na kati ya libala azo protéger na mobali na bana na ye na bomoyi na ye moko azo protéger tout le monde.
devant les problèmes à cause de les devant à condamner mutumoko à pesa mutumoko raison yo kuti mobali nazo discuter na bande kono na famille ye kaka ah bino pe boleke si boza ben poli bozo maki yana mino ah bolomba kuna okuti makamba famille batu non moi si ya mayele mama tango kuti mobali azo discuter na basemeki na yo bande ko na ye mama sala kandeni papa yaka nanu ah papa tika kaka wana baza ndeko na oko discuter bo yaka ko papa okyo vanesi papa kuna tante yana nyoyo ata bazoboya yoka yobe longa biso aya butika ko tala bana bino bazoyoka ya butika makelele wana mama apekisi akalmia bomi moto basemeki bakie na kimia papa patika na kimia tangu mama tikali na papa akotika la pe ko baksa pipi na mungu te o wana kutundega ne ko finga yo leki nona kutundega ba ne ko loba vraiment leki nona kutundega ne ko sala bote tangu tikali papa wana famina yo papa ozo changa wapi ngana lingaka bango yo fuzala na bango bien ponga pena za na bango malamu tangu yo na bango bozo yokana te bako bana omono ndire ngande na zo tinda yo ozala ka malamu te na bango papa s'il vous plaît papa qui dit ça motema yaka toki senga tata moi c'est pardon papa oya yoka ka mwasi na ye atako bude mo mutu ekozala mo munene mo neni mo likosho kozonga sima na mo kitetia ba papa esika kokenda ta na musala ye moka kovanda koloba oyo ngana bala azaka mwasi na ngate mazande mama na ngai baye kopesa yo sango mama bokilo kuna za sérieusement malade mama sala kanini papa talelanga bana nazoye nakena kosokipe na mama okay kuna mwa liputo niki okay kuna mwa biloko kolia osali kuna mwa nini apo na poka mama nakiko kipe bana na koya susu lobi oya kotangela mobile note ngana kino sokola mama no ngamna latisa ke lipute ngamna pakola ke kitu mafute ngakuna mna sa te tango zo sala avec beaucoup d'amour parce que zo mona mama wana le soka kuei et que le loi zate douleur mobile na ko yoka c'est que boko yoka ngo elongo na mobile na yo ko lelo mobile na ko lela parce na motema na c'est que yoku to ko lela ko leka oh mes bien-aimés ngana ya na libala ona kutaki bokilo na ngai propre oya botelanga papa oya botelanga mobile na kuta ete mais ona benga ka bokilo na nga aza koko oyo abotelinga mama bokilo ye mutakolisa mobile na nga. Oh, je l'aime beaucoup. Na bana ko yesa bonka so na vana o sexe bona bi ngaso na kuta mama na ngana na mimela mukongo so avani na vandele na makolo na ngana no sele wa kapusi ngana no sele fier ngana no kukana bokilo na ngabongo me na kuta ki moko ya zaki ya leki yenda si saka bisengo wana nyoso tu to nota mo tu tsil buku bona kingo daya na ndo binge ka yaya lo azala bo nangai azonga bo nangai. Donc azaki sona mesi mwana libele tellement mingo yoka yuko boto yo chene fiko mesa mwana allez pesa mo mwana boto linga mwana kenaye alongoli mwana libele après quelques jours aya zongisi loye donc oyo ya leki donc mama leki ya mobali nanga na kutaka yene na tsaka ye na trône na vandisa ke nesika ya mama bokilo na ngayo na mona te o na kuta même pas na libala. Mais bien aimé tango nzambe abandaki pe ko bongisa benga ye na kendaki na ye peti na suka jusqu'à ce que azokata motema azotikela nga lipamboli atikela ninga bomengo te bénédiction wana kaka yango wana nga nazobika lelo soki pe mabe moko elinga na lobi Seigneur souviens-toi de moi Seigneur nalingaka mutu na hypocrisie na sembla te donc tango nazolinga bato nyonso tu na lingaka bango na motema na nga mobimba Seigneur souviens-toi de moi donc maboko nota bazoloba fo ezala pembe bakutango pembe na yebite na ba maman oyo bozola nga na ligne awa il y a de femmes yo moko ofando talobi nga nazaka matate mususu kona ko loba nga pena na sabo ko na yindi saka na nga kaka mais babali mama wana bayene na kata famille azo matata nyoso na maye wo azo molimo kosona nyoso na maye wo azo molimo ebitumba nyoso na maye wo abwaka parce que lingi mobali na ye kaka ndenge balobaka daji na mokili balobaka olingi soso alingi pena ba maki na ye asuma nzaka wana ya matata abombi akotisi na kati
ekolongola oyo eloko te maman. Ekolongola oyo eloko te, ko change oyo eloko moko te. Bitumba na yo kokoma ya Nzambe. Makasi wana yo zanango eza ya nzoto. Ebongo ya molimo zanango. Yo lobaka mingi. Yo likamumuki otelemaka kaka bundi. Ngana na bandeko na ngana bokomona na kobenga bango bakoya kobeta bino. Ngana sana bandeko na ngana bakomena seyo bakobundisa yo. Mais bien aimé, bongo ya butu. Bandeko no wana bakota kango pe. Bandeko no babundelaka yo pe. Le Seigneur est bon. Nzamba lingenga na yo, maman. Na pokwa na lelo. To bendi femme moka koma maman. Bandeko bakoti na sima, boko ko landa sous vidéo oyo après. Parce que thème na biso ya lelo ezalaki comment reconnaître une bonne femme. Na kati ya femme to yoko développer, to bimisi femme na maman. Donc il y a des femmes oyo baza basi, oyo ba mekumisaka kitoko, oyo ba mekumisaka bango batanga, oyo ba mekumisaka sala ka place bien, oyo ya mekumisaka awuta na famille riche, mutako sakana na ete, oyo ya mekumisaka aza mwasa ya na bango, donc bato ba na droit oloba na ete, wana nde ba femme. Oyo aza maman, aza mutoyo na mosoto, na bobola, na bozui, akotaka toujours alingaka sangisaka bato nyonso tout. Wana nde muto ba bengi maman. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Zamba pambola bino nyonso tout bozalaki na line. Zamba pambola maman moko ya landinga na pokwa na lelo. Oyo sans le savoir na makanisi na ye akanisaka ke azalaka maman. Nzoka maman na bela ye kotalisa na pokwa na lelo ke ba comportement, ba attitude na ye oyo afishaka elakisaka ye ke aza femme na bakisi na suka femme essentielle. Deza femme oyo renversaka ndako na ye. Eza femme oyo renversaka mariage na ye. Eza femme oyo azo renverser fiançailles na ye. Eza femme oyo azo renverser vie na ye na ya mobali na ye azo étaler yango. Zonga maman na pokwa na lelo. Ata mabe ya papa zala maman. Ata comportement ya mobali no eza mabe zala maman. Maman za muto ya bombaka. Maman za muto azaka motema monene. Ate suye, ate salie passe. Voisine ko yoka te. Mwana kuta ko yeba te. Akosila na ngukaka ye moko na papa. Ata ko famille na ye kutu, famille mobali kutu balinga kete batepelaka na ete. Akotalisa ngona famille na ye te. Comment ça fait que vous avez likambu ya famille mobile na yo oké ko yebisa famille na bino po basa la guerre. Ovandika boloko yo ba kumisa yo za na mama biso ba oyo. To kole na sona ba maman te. Ofunde pa nani. Yo ko papa te ko yebisa nani. Yo moko liboso, yo moko na sima. Mais yo nzamba sala yo ngolo za na maman. Soka maman bokilo ya ko finga. Nana mama ko sakana mate. Nana mama zela no na benga. Allo mama, obiki mama ba gia yo finga nga yao. Ayo ko lobo na ngai pa. Ye mama wana zo sakane. Ngape azira ko mona. Toko swana mama. Tangu ba mama na mi bale bazo ko potana. Laisse-moi te dire na pokwa na lelo. Entre les deux familles to kutanaka. So ba liba sala mutu mo mabe. La fois dernière to lobela ton ba sangisaka sorcellerie. Ya oyo na ya oyo ba yokani. Soki ba liba livrer mutu mo ni ba livrer. Soki ba yokani te ba usala ngote ko ma guerre. Bitumba mususu komona bitumba wane uta na ngona butu ba yeba kitisa na moi. Yo lotika la mama na katikati o prier o loba bokilo na mama na ngaba salata lokola ba mi ba yokanaka ba sololaka po biso bana tozayi ni ngai na mobali na nga to yokanaka ngai na basemeki na nga to yokanaka mama bokilo na ngai na mama mobali na nga ba yokanaka pe ba sololaka likambo na yo. Sikoyo maman soka zui problème na kati ya ndako yoka comportement ya maman soka za na problème na mobali na ye aobenga mama na ite soka moni pena ka abundani ye moko na pape zo simba te oyebi muto ke koluka mama wa botela ye mobali mama bomikana obenga papa Raf nazo comprendre te mikolo vraiment a changé na ndako comportement na ye comme un peu compliqué et tout mama mekana ko solola na ye. Mama wana pe lokwa sa mama malamu azwaka yo maman azwaka yo mwana na ye lokola bota papa Raf
akobenga pe papa rafe ya kanano abandi ko bende matoi makamozo sala eza malamu te mwana mwasa bato alobaka te mwana mwasa bato azalaka gentil mwana mwasa bato asombelaka mwa kimbuni mwa foulard mpona nini kosala bo papa bongisa moi pe papa rafe alobi c'est ma mère qui m'a dit ça. Ok, ça va d'accord na yoki papa rafe pe ntango akozonga na ndako kuna ke maman en tout cas limbisa ngai obane ko conseiller ngai na mona ko ndi obane ko zwa kaka intérêt na yo mais tala na meko solo na maman solo nanga j'ai vite compris pardonne-moi. Alors oya za femme oyo tozo be la femme est censée azana problème na mobile na ye mbangu. Je vais appeler ma mère, vous allez me sentir, je vais appeler ma mère. Maman omoni lobi kutu mobile na ngala laki na ndako te mama omoni nakangie kutu na eloko boye na moni komba mutu boye mama na pe asaka na mwana ngata tala kuna soni wa musi kitoko so lembo lobi na koya kozwa yo kanga ka de biloko nyo na kozwa po mama moko ta alinga basaka ni la mwana na ye mama moko te mwana na ko benga e place azokufa na liwa aloba e kufa ka kuna kufa na yo mama ekusa eloko te. Maman zwaka toujours par à moi naïf. Alors yo oyoza femme est censée arrêter ya kozwaka téléphone ya kofunda ka mobali na yo to pe fiancé na yo na ba famille na yo même ata na ba famille na ye oyebite soki bango nyonso to balingaka yo pareil oyebite bango nyonso to so ba sepelaka na relation na bino mibale yo kozwa makambo na yo kende komemela famille ya mobali noke koyebisa bango ke non mwana bino nazomona za sérieux te nazomona ye nazomona sakana na mama na soko pesa ke deja kande wa kaka tika ya za mwa mke yango babota ka pona yo moko mama soko zwili ngala bongo libumwe ningani okomo mituna yo mobi elo netindenga o yone yako funda po anino o memi kune pa na bino babi aza fiancé mo mabetika et laisse tomber yo we l'accident ke nanda kwa ko moni so boy tika parce que vous allez qui femme est censée. Maman yozola nanga na ligne lelo zala maman vraiment que le Seigneur nous bénisse. Papa mon kapambola mina poko na lelo maman moko papa mona poko na lelo vraiment ngai abino servante de l'Éternel maman Annabelle nazo senga na biso kaka bo s'abonner massivement na chaîne YouTube Annabelle Dedo bokozwa nzembo na so kitoko eza wana tulanda kango ne limite pas Dieu ne limite pas Dieu, surtout dans le moment où il y a total il a toujours mis son aspect pas en colo parce que il n'a jamais changé. Tous dans le moment de confinement toujours ça. Sache bien que ban Israël peut balika kana confinement. Tous dans le moment il peut pas maladie où il beti ezoboma. Ba tozo kufa par-ci par-là. Facebook eza ko yinda. Nanani nanana tela kufi. Yeba kake tangu ya bana Israël pe ba kufa kandenge wana bato ebele ba kufa kape bongo. Batebele bakufa donc eloko asika o tozomona lelo ezate et comment manango déjà na Bible na kata Bible confinement ezali na kata Bible la peste ezali donc yo mona na Nzambe zala toujours la tête haute. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous bénisse. Nzambe moka ebindenga zo bomba biso na bolingo na ye, na ngolu na ye, eza na force na biso te. Ye ya salinga na yo na ngonga oyo, to vanda liboso boy, to solola, to pambolama. Nzambe wana azana tina, azana plan merveilleux pour na yo. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Tokutane isusu mokolo na jeudi. Maman na bela ndo l'exagère moko nakati. So tokutani jeudi, après jeudi tokutani samedi, tokobongisa isusu ya malamu, nzamba pambola bino nyonso tu na lingi bino mingi. Bye.